Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndekanaïf Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc avant pendant déjà 5 minutes, nous allons couper sa petite nanga morombote, donc collègue nanga. Donc avant ça l'émission tout solo la guinaye parce que yé makambope mboka ezali ko pesa yé pasina ma wana motema. Donc petit nanga papi gen tolo bela vie, donc musalezo kende bien petit nanga ozana kati ya motema. Donc 5 minutes à l'élo, donc vraiment na yebisi bino bolanda yango na bokebi. Parce que nazana kanda moko na kosakanate parce que ba politicien plus précisément bateau basala ki élection présidentielle na moni bazo sakana biso. Donc na moni bazali ko sakana biso. Donc 5 minutes à l'élo nazali ko lobela Félix Tshisekedi, Martin Fayulu na ba évêque à 5 ans. Donc ce qu'on a mis à développer parce que na moni donc politique en Congo bango ba Congo monango on dirait loisir. On dirait loisir, on dirait distraction moroboye. Donc, et comme on dirait les gables moroboye, on dirait bah ça la bagé. Donc, bah ça va être que biso ça va méchant, toujours bah risque moroboye. Donc, biso so to keito bima même pas dans dire bah lia biso parce que bah vrai combattant donc na ko le ba ke boké choa yambo. Donc Odombo, donc bah Martin Sali, na misusu on attendité bah ko kende ki sasate. Donc, bah, politicien, bozo bisoneti, bah, zoba na binote, bozo bisoneti, bah, mbentrete, donc, bo sali ko saka na biso. Donc, na yebite ce que bozo bah, importance. Il y a ma cambo et tous autres traversés, mboka na biso, tous autres traversés, au bien, bino bozo mona yango tetilelo. Na kenya na moko na moko. Donc, bino bobi que 5 minutes, denga na loba avec véhémence, et puis denga na loba makamona na 5 minutes, bo mona ke ngana zali, na côté à mutu moko te. Donc ngai but na ngai ezali ke nyangala kata wana ya kanambe donc musenji wana rwande wana il faut donc azoma solo na mbunchu pe na dikosi wana nga na sepeli mais tozali ko mona ndenge na lobby ke ba politicien na biso donc plus précisément donc en particulier ba politicien oyo ba sali ba élection présidentielle donc ba opposant oyo bazakuna donc et combiné tout ça donc tozila ke ba élection ngo yango et commis. Et salami, donc si koyo, nazali ko comprendre, na yebite ce qui li kamune zo le kanamutu na biso. Oyo tozo comprendre et combiné tiko loka odie kanambe donc nyangala kata kana shawana mema donc kis moko wita Rwanda et bibisa biso mitu nazali ko comprendre te. Donc lelo est commis batu ya Martin Fayulu contre batu ya Félix Tshisekedi. Bah bosse na bango ke donc leitmotiv na biso ndenge zawane zali Shadari, donc Shadari égale Kanambe, donc yé faut alongwa, donc yé akoyi ko lekate mais nazali ko comprendre eloko moko te. Donc tolandi bevek élection et salami bevek ya 5 ans ba yebisi biso ke bango ba yebi déjà mutu oyo a gagné 5 ans le bi ba ko bimisa déjà bango baza na kombo ya mutu oyo a gagné. Net ba yeba kiteke na mboka na senye wana ezali ya kanambe bango mutu bazali na habilité ya ko publier ba résultat ateza kanambe mais bango mutu ba ko publier ba résultat 5 ans et continue batu na mutu ke ba yebi ba ko publier lobby nango ba bengi bango na kanambe kana sha bengi bango ba ke kuna piata ba ke ba koti kuna soki ba sola kinini bino ba bengi bino na kanambe na boko ndo sani bino bozali na force à sakanate église catholique ezana force à sakanate ba mobutu kutu ba dokoka église catholique te. Donc bino bokei kuna boke osala déjà ni bokei kuna ba bengi bino na kanambe aza déjà ko te présenter bokei kuna bino tango apesaki bino mission ya ko vanda ya ko sengsa bo poza wana nyo surtout est-ce bokokaki donc bokoki te bo sundoli dossier boko ozongela yemo kanambe bobike biso abando tozo kokate yo mo pona bomona kanambe asala ba masolo na yepo de pona ko diviser toujours pour mieux régner. Donc azwa acha Chiba la premier ministre alongoli badi banga umela kita pese bala azu bala na ye avant d'aller tranquille ati Chibala. Donc tout ça va pour diviser IDPS. Donc bino siko yi abengi bino kuna ke banvuki bino soki ndengini l'équipe obimi oh donc tozali habilité te ya kosala ba publication nini donc mutu akosala ka ba publication organisme et osala ba publication enseigné. Donc pourquoi kasi boloba ki yango? Donc biso ndenge tozali boy
peuple congolais to yebi que Shadari a kogi ko gagner te Shadari a poli. Donc 5 boye barake kombo muto bino bozanango, il faut bo bimisango. Bo bimisa yango boko bimisa yango. Donc parce que tu dois comprendre et comme sikoyo batu a Fayulu contre batu ya Tshisekedi. Ngana zalina nkotuna. Ngape 5 minutes na koza pe na tchongo komi ya Fayulu. Na koza pe na tchongo komi ya Tshisekedi. Mutoke na ngai place azate parce que ça 5 minutes nanga. Mais na respect mboka na biso na kanda otoza na mboka na biso. Potolo ngola kana shewana nyangala kata wana kabila zo masolo na mbutu pe na dikoso na koiko sala yango te. Après ce qui mboke komi libéré parce que but na biso il faut mboke za libérer donc Shadari égale kabila alikate. Après tout se positionner yo kasi bato bazakuna basala ba musala na do ba msusu est-ce ba msusu ba legi biso na maye ba legi bato moko na ba maye le te ba pesa ba ngoka ba misala ba msusu baza ba semia na alphabet ba biku ko komate ba biku to ko lobate mais ba pesa ba ngoka poste yo kasi biso to ko zo ba poste kuna te to ko zo pe ba poste kuna to ko zo ba poste kuna mais to lobi non mboke ezali occupé donc soto kenenge na élection te donc nyangala kata wana ya kanamba lengo ko vanda ti na suka donc avant parce que obino bobo bo élection temps bazue contre mi ba memieti na élection sikoy be élection salami nga personnellement donc nazo mona problème tenga nazo ba tiko na batuna ya Fayulu soki azu est-ce que c'est un problème Fayulu soki azu est bien Tshisekedi Félix Sokazu est bien. Mais ce et comme on dirait guerre moko entre Bato Félix na Batu ya Fayulu donc ba comme ko bomana bango na bango donc ba bosani ke donc but na bango ezali ke ba casser Shadari donc ce que bino Batu ya Félix mabeni ni soki Fayulu azu donc soki Martin Fayulu azu mabeni bino Bato Martin Fayulu soki de Félix azu de mabeni Mabeni, mabe zate. Donc, ce qui bino bozomo na moi parce que batu tout oyo bazali pembeni tout autour ya ba candidat wana et community li kopa na bango et community donc staff na bango community donc staff ya wera donc na kota jibe ba boyo kana te staff afali na kota feke ba boyo kana te et community ndule ya wana ba community loisir. OK, boyo ko bomana te. Donc, ce qui Félix azui sa fa donc ils allaient opposition de Longoli Shadek ce que peut Martin Fayulu azui et c'est un problème moi donc ba komi ko bomana parce que intérêt c'est so ba komi ko bomana parce que ba yebi que intérêt ali ba yebi que so mutu nanga leki biso tout au final biso tout au sale est-ce que mboka moto ozala ka boya okota ka to ozomona mutu musu penda ba like c'est pembe za pembe neta za muta Fayulu alobi que ça mwindu ba like c'est za rouge neta zali mutu ya Tshisekedi alobi ezali rouge te. Mais toujours kende wapi est-ce que tout ça vraiment importance à makambo on a niveau à makambo tout ça on dirait tout ça ko yebate on dirait tout ça ko yebate na yebite soki eloko nini ezali ko leka na mitu na biso na yebite mais boye bake bino mtu boza kuna ba négociation na bozo sala bosala mo bébé bi atape biso to zalia na zalia na yebi pe mutu a gagné na yebi mutu a gagné mais na zali ko lobangote tozali kozela bino bosala ba négociation na bino makam na bino bozosala na kanabe soki nani bosala ngo bien mais soki bozosala ngo na intérêt na bino tokoyeba na bino parce que bino bozomona ngo neti je parce que congolais lobaka bo neti nanu tokomi ko bomana te ngona bomona ngo neti je mais tant ba ko publier motu soki toyoki kaka ke Fayulu ou bien Félix Mutuna moko na bango a gagné te Shadari a gagné et puis eloko moko elekité na mboka wana wana nde vraiment beaucoup mona penza que congolais a cause espoir bandi bo mo pa mutalati bombe a pumbole penza mutu donc ba s'éclater ba panzani parce que wana congolais a banga parce que ka koloba loba boye congolais za ko banga te parce que bo commission ngo neti so makambo nini bo sala makambo na bino bo sala na bien mais biso to yebike ndenge za wana ke Shadari a ko gagner te mukili mubimbe yebike Shadari a ko gagner te mais soki Seni a publié comme que Shadari est président de la République et que le peuple a été limité. Bon, mon amakambo collègue. Donc, bah opposant au bazawana, au bazali, bah candidat présidentiel, donc Ngaïna, donc on a la Félix Tshisekedi, na Martin Fayulu. Les lots qui Shadari a l'équipe. Shadari a l'équipe. Donc mon kumba wana et gozala na simanabino. Parce que on dirait que vous allez go sagana. Donc les lots Seni Nanga aye à lobby que non, président de la République, Shadari. Donc, peuple va digner et c'est le côté.
donc mokumba wana ekozala na bino et puis bino boyeba ke embargo eza na bino donc bokoyaka awa te neti biso mpe tokokende kuna te bino mpe bokobanda koya awa te parce que toujours comprendre te donc bato ya Félix Tshisekedi balingi bato ya Fayulu te donc ekomi neti ke COP donc est-ce que problème ezali Fayulu soki azwi Tshisekedi soki azwi eza na problème moko te mais sikoyo peuple congolais ekomi staff donc bato ya Fayulu balingi bato ya Félix te donc ekomi donc ekomi sikoyo bato bazali kowela eza neti baeglise ndenge ekoma des réveils ebele donc moto aza na COP na ye donc soki eleki bo donc tozali wana te boyeba ke bino bopozant bozali banda wana biso mpe tozala na confiance na bino te est-ce que bino bobosani ke Tshibala azali kopozant bobosani ke José Makila azali kopozant bomona ndenge bakoma osala discours bino sikoyo bozali banda mais ntango bokota na kati ya makambo est-ce que bokoservir peuple yango bomoni ke nga ere moko nazongelaka kaka ke donc sous-titel mboka ne ke sous-titel bamindele bazwi baminere na biso bazosalela yango ale babongiseli biso bopito babongiseli biso social batutu bakomele parce que na bino donc tozo comprendre te mpe toza na confiance na bino te mais boyeba te responsabilité ya peuple congolais soki ebaluki ndenge mosusu bino moto bozala responsable ya makambo wana donc toyebi ke de toute façon donc ça va péter donc parce que ngatu nazo ndimate ke nanga penza ye lobaka kende pour ça la déclaration ou publication sur déclaration na ambassade ya États-Unis sur ambassade so na nga penza nazo ndimana te ke nanga vandi wana parce que c'est ni ezali nango ya kanachin wana Kabila donc nyangala kata to ebeza ye cour constitutionnelle ezapé aye donc ngai je vois vraiment donc eza impossible na loba déjà que ceux qui nanga sali penza ka bimi lelo a lui penza que non élection oyo ba gagnango na mutu penza ya opposition wana penza to mona penza que commission wana eza penza indépendante et puis ngana osala 5 minutes mo spécial pour nanga mais na yebi que osala maté et puis to yebi que Shadari a poli mais ba géo bino bozo sala wana bon posant oyo donc présidentiel ba géo bozo sala wana bo sala yango bien mais ceux qui bozo sala on intérêt na bino mais wana bo mona parce que bo mona ke congolais lo papa parce que congolais aza susu na makambo kalate congolais au mona penza ke congolais ba kombo bunda penza na balabala likola politique kalezaki ndeko na zaki makambo ndule foot donc congolais bozo su zo baté donc nyangala kata Kabila na zoa pouvoir wana na kidiba congolais aza su kidiba te donc ba négociation wana bino bata 5 to tindaki bino teke bolo bake o boyebi kombo muto kombo wana boko bimisango boke kuna président wana bengi bino bengi bino yambino bino boko kene ngute boko ta pa bengi bino boyi bino église catholique bo puissant le kaye kutu mobutu kutu ando ko kate bino ba bengi bino boke boko so wana muto wana ni aza ko présenter boke pour bovana pour bobimi oh non to esi bino boyebi teke seigneur zali donc tozo yebisa bino donc o ezali mise en garde na zo pesa donc IDPS Félix Tshisekedi la muka ya Martin Fayulu na 5 o ya bevek oyebi ke donc bevek na bato bakoma na bango le mususu kokota neti kaka bato ya l'église de réveil wana bakoma na bango kokota politique parce que baké donc ba tirer bien les oreilles sur basali bino nini ala boye bo changer est-ce que bino boye bakite mais kombo wana biso peto yebi muto a gagné donc bino soki kaka kombo mususu bandi donc kombo mususu ekoki kosala mate ebima Shadari ekoki kobima te donc wana eyebani mais soki Shadari kombo na ebimi wana beaucoup mona vraiment ndenge peuple congolais ça donc na ebité soki bozo se rendre compte que soki vraiment biso to raté nyangala kata wana ya Kabila Rwandais wana mbalo to raté et sili donc avandi libela tia ko comme pakati akodaye donc ye OK ye photo mbringe ye donc nako ba misusu ba lobi ke Félix Tshisekedi donc lobi ke so zu pouvoir ba tunyo lobi ke okanga ba kacho donc première décision ya binonyo surtout wana so bozu pouvoir eza ko kanga nyangala kata wana ya Kabila parce que bozo za la bobo comme bozu pouvoir botiki donc élection zaki aki ezalaki il faut ça la ma donc aza présenté donc première décision président au coma ezali donc Félix Tshisekedi ou Martin Fayulu donc kanga nanu nyangala kata wana ya Rwanda to livrer na CPI parce que azana ben frakaté belé donc pour soit tout jeter donc na commis vers la fin na zone sabino susu en guise de conclusion na zone sabino donc ba opposant oyo Bossali présidentiel. Donc je m'adresse directement à Martin Fayulu.
Félix Tshisekedi bossa ba jeté donc ngai awa boyebi ke ngai na 5 minutes avec ces angani na zamu tabutu te pour na yebi ke ba collègue musu parce que na za te po na poata ba collègue musu donc na ko sala ngote de so za li kam na obenga na téléphone na lobby ne ba collègue ba tu musu ba combattant ba comment na ba identité moko bazwa donc ngai 5 minutes za ya mutu moko te donc ngai lelo Martin Fayulu a juste c'est bon Félix Tshisekedi a juste c'est bon mais si coup et là connu les autres ça là que beaucoup mi ko bon na bino donc ben terrain na bino parce que zo moi mutu na nga soka legité ton baby donc bino communauté li gablo na bino et communauté li gablo na bino neti bato ba bandolo ba wana ba ki mutu na bimika bibo bi ke soki mutu na leki ngana na zo primatique donc bino na bango et comme ka ndenge moko et comme ka ndenge moko bino na bango donc ils ont mis en garde donc chabatu il y a UDPS il y a Lamuka na bato 5 ans bata 5 ans kombo wana bobomba kombo wana pe biso to yebi yango soki lelo seni bimisi kombo mususu ezali article 64 soulèvement populaire et puis yebaka ke makambo mboka na biso solution mboka na biso poto benga na nyanga na katana eko dépendre na makambo eko dépendre na peuple soki kaka to vandinier babimisi o kombo moko Shadari bimi to vandinier esili abu pia donc jowana nyangala katana yuma wana avandi libela donc soki kaka kombo mususu bimi à part Martin Fayulu Félix Tshisekedi soulèvement populaire to vandata 3-4 jours ba communauté internationale de kokota ko profiter zo bimisa ndeke la sala ka yo bimisa batna bango pour ba koti masolo ndenge bomoneke leke na Côte d'Ivoire Shadari wana égal Kabila a koki ko gagner jamais eyebani déjà eyebani donc a poli donc soki bozo négocier makambo na bino etali bino biso tozi la bino mais ata bazo sala ba report ya ko tozo zela parce que élection tozila ngo combien de bambou de toute façon ba ko publier ba résultat wana mais tozo epsa bino soki ba publier Shadari que population toyoki o ba mot d'ordre nous so bimi wana vraiment responsabilité wana bino mtu bo memango na muko to kota soki bo koka yango donc Shadari a gagné té et yebani qui a gagné té Martin Fayulu a gagné c'est bon parce que to longoli Shadari azali muta Kabila Félix Tshisekedi aleki c'est bon mais si pourquoi bata Félix va lini batu ya Fayulu té donc c'est que vous avez besoin d'intégrer en boca té besoin d'intégrer dans bino moko personnel na pesi par exemple bamso bazali opposant ta bazu ba masolo va changer ba changer donc bino siko elo ni confiance ni biso tozana ngo papa na bino donc le penza zala ki da beta c'était na makambo na mibale parce que na moni ba opposant wana ba komo sala na biso ba komo na biso neti ba zo balete ba biso ki sasa na to yebi yango tozaba na ki sasa to kola na ki sasa donc ngali yoso ba tuninga masanga docteur Jean-Paul Jamba oye ça ah non tozala ki ne pa na no bandal Gilbert Milade ba na yebi donc bino ba biso bo bibi dans les neya bo yeba pesi bino opportunité moko bo fan na mboka on dirait donc ya bino bozo sala ba n'importe quoi bozo kansa donc e konyeka bo donc to komi na suka donc qui yeba ka tozo février oyo kana shewana nyangala kata Kabila kozalaka te donc bon négocier makambo zo négocier bien mais ce qu'il faut pas ah bokomona bozo kansa congolais ne tuzo ba to ban ba là ta ba bombe penza donc plonger les penza mutu bo panzani ne bandi bo basala donc vraiment bon ce qu'ils ont boyebi ton ils allaient donc comment peut ça va to kanda na mutu donc ba makambo parce que tozo mona net on dirait ba politicien na ba zubiso na net na marque mo club ba commencer ba makambo na bango tozo ka ke ba zo ba mbongo ngana zo ngolo ba makambo ba estimation ana te parce que zo mona ke les lobby boye et puis na lo ba pe makambo moté mais to yebi ke bozo négocier parce que tant bozo et puis tant bozo pe ba mbongo yeba na raté mais ceux qui bozo le ba mbongo wana poa ba bim sa Shadari ah mais wana boye ba makambo donc vraiment na komi na suka il y a 5 minutes il y a lelo Ndekana Lobaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas Ndekana Lobaka kana chaîne Nyangala Katawana Wanda Ozoma solo na Mbunchu Pena Dikos. À très bientôt.
Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sate maman, comme tu sate papa. 15 livres à pamba, pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va bilinga, Sepela TV. Amis internautes, bonjour. Retrouvez-moi, votre journaliste de marque Mado Chako, la Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo, dans votre nouveau concept Arbitre. Votre émission qui a pour but d'accueillir tout corps de métier artistique. Mado Chako, la Oprah d'Afrique, arbitrera bien sûr le match qui se tiendra entre votre invité et vous à la radio Nouvelle Génération MNG 99.7 tous les jeudis à 14h30. Rediffusion le dimanche au 01 64 38 54 68. Le numéro WhatsApp 07 68 95 58 03. Je vous assure, soyez nombreux à participer, vous ne serez point déçus. Restez scotchés, celle qui vous aime, qui vous estime. À bientôt.